à poste téléviseur na bino pona représenter info lingala journal ya peuple mbote na bino nyonso tofungola na ngambo ya primature pona kotalisa bino avant kolongwa ya premier ministre kuna na kolezi bosengo koyeba ke a inauguraki ba ouvrage ebele notamment école conventionnelle catholique na mwana pont ludi pe pont lufupa ba détail elongo na héritier mapide mi pe Nathalie Kaila. Kotonga infrastructure moderne Namboka ezali moko ba priorité ya deuxième quinquennat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ko progresser na Lualaba avant azonga Kinshasa. Premier ministre Judith Suminwa na kombo ya chef de l'État a inauguré ki ba ouvrage ya ndenge na ndenge lokola awa tozali bongo na école conventionnelle catholique na mwana Kajiba boye Kangeya yango pe elongo na pont ludi pe lufupa ezalaki na présence ya gouverneur Fifi Masuka Saini ba autorité civile coutumière pe bongo na bongo ipe ba autorité politique ya province oyo. École moderne Kangeya etongami ya sika ezali na intérêt moko ya makasi po na bana ya Lualaba groupement Musokatanda secteur ya Lufupa na territoire ya Muchacha ezali bongo na ba parents bazali susu na besoin ya kotinda bana musika te. Premier ministre après étape ya coupure ya ruban symbolique accompagné na gouverneur Fifi Masuka a visité ki établissement oyo azalaki guidé na maître d'ouvrage ingénieur Mathieu Huper ya société construction ZS complexe scolaire oyo ekei na 2 hectares yango iza na clinique bibliothèque ba salle de classe et informatique, salle polyvalente, batterie ya football, basket, volley, pe connexion internet yango pe ezali assuré grâce na Starlink. Bo na échange spontané, chef ya gouvernement apesaki na ba futurs élèves ya école oyo Kangeya quelques conseils pe apesaki na ba jeunes écoliers ba fourniture scolaire pour la rentrée scolaire 2025-2026. Na tête ya délégation ya makasi premier ministre akendaki tina pont ludi epai wapi ezali chargé na histoire yango ebukanaki na 1978 tango ya guerre ya 80 jours na époque ya Zaïre ya fait maréchal Mobutu. Selon ingénieur na yango entreprise KSP yango elobi coût global ya misala ya ouvrage oyo ezali estimé na 1,8 million américains ezali ko mesurer 35 mètres ya longueur 8,40 mètres ya largeur. Pont oyo ezali ko répondre à la norme ya SADC ndenge ezali dimensionné ekoki koyamba 60 tonnes mobimba. Boye ba voie mibale ya circulation yango ezali wana. Boye na tina wana invité administrateur ya territoire ba chef coutumier pe bato ya ndenge na ndenge population asepelaki makasi na nzela ba ouvrage oyo patron exécutif central atalisi plan d'action ya gouvernement na ye ezali consacré na désenclavement pe na connectivité ya mboka. Troisième ouvrage inauguré par le premier ministre ezali pont Lufupa oyo misala na yango ezalaki exécuté na société ya construction KSP. Premier ministre amankaki te kokumisa leadership ya gouverneur Fifi Masuka oyo apesi na province 14 nouveaux ouvrages. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki délégation ya ba député nationaux originaires ya province ya Tanganyika oyo bayaki kobeta masolo na ye na oyo etali insécurité oyo ezali ko persister na coin na bango. Nathalie Kaila héritier mapine bapesi no ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki délégation ba députés nationaux originaires ya province ya Tanganyika bakambamaki na député John Banzalunda président ya kokisi ya délégation oyo ayaki pona kotalisa ba préoccupation na bango. Boye babandaki na ba vacances parlementaires lelo ba regagner ba base na bango ba monique ezalaki important on a kotalisa situation ya province de bango epai ya premier ministre masolo na bango et permetaki ko revisiter ba doléances nyonso ezalaki formulé na décembre et outi koleka. Parmi ba sujets ezalaki abordé situation sécuritaire mingi ba violence oyo ezali kozonga na territoire ya Moba ezali bongo pasi mingi situation ezali dramatique pe ezali kosenga ba réponse na lombango pona kozongisa kimia kuna. Ba parlementaire batalisaki attention na bango gouvernement pona dégradation
dégradation ya infrastructure oyo ezali kosalema na bamvula ezali konoka balobeli ka ya port ya Kalemi, port ya Moba, boulevard Lumumba pe lisusu basite lokola Kabalo pe Kongolo bango insisté na réhabilitation ya ouvrage oyo ya mobilité pe ya développement économique ya Tanganyika na ngambo mosusu sur le plan social balobelaki ancienne société textile Filtisaf oyo lelo ezali intérêt mingi pour na anciens travailleurs ezali compromis situation oyo ba qualifié yango cafouillage moko total et pas ya député Banza Bosimba qui a rassuré détermination oyo premier ministre atalisi pour la crise oyo atalisi vraiment azali engagé pour na komema ba solution moko rapide na cadre ya conclusion oyo ezelami na commission oyo ekotama en place et pas ya président de la République bokutani oyo et marqué signal moko ya makasi ya coordination entre ba représentants ya peuple et longona exécutif pour na oyo bazali kotalisa ba urgence multisectorielle ya Tanganyika province oyo ezali koluka kimia pour na ko relancer économie na yango pe eza na stabilité sociale. Kaka na masolo oyo etali bongo premier ministre Bosimba ke ayambaki kaka le même lundi wana réseau de parlementaires pour les objectifs de développement durable bayaki ko présenter ye structure na bango Nathalie Kala Kapenda héritier Mapine. Judith Souminoa ayambaki réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. Boye Akamba Makina, député national John Banza Lunda, délégation Oyo, et qui présenté officiellement la première ministre bureau ya structure Nabango et outil à la mise en place. Installé et présenté officiellement dimanche 15 juin 2025 dans l'Assemblée nationale, réseau parlementaire Oyo pour le développement durable, et dans la soixantaine de députés nationaux. Objectif est de soutenir mise en œuvre ya ODD dans la action législative et l'ambition de la politique publique, il y a sensibilisation de parlementaire na enjeu ya développement, ambition na bango ezali ko créer collaboration moko ya malonga et longo na gouvernement pour na assurer suivi efficace ya ODD ndenge député John Banza atalisaki président ya réseau a commis ba effort oyo esalami déjà et pas ya gouvernement alobi ba ebi ba effort gouvernement azali ko sala na bokambemi ya premier ministre ba atteindre 18% na contexte oyo difficile ezali progrès kasi ba monique mutation vers ba budget ba programme pe ba soutien parlementaire et sengeli eyeba na kosala malisusu ndenge honorable Banza Lunda atalisaki a commis pe importance ya ko former ba parlementaire pour na ko renforcer ba capacité na bango na niveau ya assemblée national, premier ministre a commis initiative où il a encouragé les membres et réseau à jouer pleinement rôle dans le contrôle parlementaire, na bit pour favoriser l'émergence de la RDC à travers le ODD. Où il a un programme d'action gouvernement souminois à s'engager pour en valeur tout naturel yamboka pour contribuer de manière significative à la protection et à l'environnement mondial en tant que pays solution peut favoriser propre développement durable. Pambate eza na guerre ya Grand Congo oyo ezali ko beta na courage pe na fierté. Na somususu basengali koyeba ke Freddy Kita ministre honoraire ya coopération internationale pe président ya mouvement du peuple pour le progrès social MPPS na mokuse animaki point de presse moko lundi 16 juin et pa yuapi alobela ki ba engin politique de l'arbola de détail non. Le véritable patriote Freddy Kita, ministre honoraire ya coopération internationale, paix, autorité morale, ya mouvement du peuple pour le progrès social, MPPS na mokuse, a organisé ki mo bagné na point de presse et pa yuapi, a lobela ki ba enjeu politique de l'heure. Félicitations et kenda kinanu et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe Judith Souminoa, premier ministre, na ba effort bazali kosala na kimia ezonga na République démocratique du Congo. Autorité morale ya MPPS alobela kipe ba avancée diplomatique ya RDC bisika nyonso ndele le Conseil de sécurité azali ko condamner clairement Rwanda nzoka nde tosibisa banvula ebele ba injustice na part ya communauté internationale. Sengi bana nyonso to Congo tozala bomoko parce que mboka oyo ezali ya biso tona mboka bibale te tozaleka boli Congo tozala bomoko boboto bolingo biso banso tozala na sima ya mapinga na biso banso tozala na sima ya mbulamatari oyo pa monika zene makoki ya kozala candidat 2028 akozala candidat mais na kima nyonso mais na kati ya bitumba te na kati kozala manduki te
yango tobengaki bokutani ya lelo mpona kotalisa bayimboka bino bato ya presse bapanzisango po ete mboka na biso esengi evivre na kimia nyonso tala tina ya bokutani ya lelo matondo mingi. Le véritable patriote Freddy Kita a lobelaki pe dernier échec ya Rwanda na CAC pe élection ya RDC lokola membre non permanent na conseil ya sécurité pona kosukisa autorité morale ya MPPS a lobelaki gouvernement a préparé candidature ya RDC pona secrétariat général ya francophonie pambate pona RDC azali grand pays francophone et sengeli bisonde tokonza espace ya francophonie. Point de presse oyo elekaki vraiment kitoko autorité morale ya MPPS Freddy Kita atalisi vraiment que azali véritable patriote bato ya boye nde esengeli chef de l'état atia bango na premier plan pour na défense pe développement ya mboka oyo ezali ba race rare bolingo ya Congo nte liboso. Agence de sondage événementiel Maxi Agence bapesa qui prie et pas honorable Maotwene Elia Selemba nyonso elekaki weekend eleki na salle Adonik kuna na commune ya Gombe. Christian Kiangebeni héritier mapine mbaza kuna na kota info lingala. Vous êtes vraiment honorable et nous vous honorons ce soir. Salle de fête Adonik oyo ezwami na commune ya Gombe yangonde e yambaki milulu minene weekend eleki oyo ezalaki organisé et pas ya agence de sondage et événementiel na kombo ya Maxi Agency boy bango ba honoraki batu ebele oyo bazali ko exceller na ba domaine ya ndenge na ndenge parmi ba lauréat tumonaki pe honorable Maotwene oyo azali bongo député provincial élu ya commune ya Selembao ye azali parmi ba lauréat oyo bazwaki prix babengi je serai là ezali pona misala kitoko pe ya minene oyo honorable Maotwene du les responsables azali kosala depuis azala élu député provincial pona compte ya commune ya Selembao misala kitoko ezangaka kobota mbuma te bosimbake na milulu oyo ye moko honorable Maotwene eli ya Selembao oyo babengi le responsable azalaki absent pambate azali ko séjourner na mboka Lualaba mingi penza na ville ya Kolwezi epai wapi 12e conférence ya ba gouverneur ezalaki organisée bosimba ke sur place na salle Adonik honorable Maotwene azalaki représenté epai ya cordon na ye babengi Jadon Siala elongona Grange Lumbu pe ba mosusu ba accompagnaki bango ezalaki délégation ya kafu oyo bayaki pona kozwa prix oyo babengi je serai là oyo bapesi pona honorable Maotwene du les responsables bosimba pe boye bake honorable Maotwene asali misala ebile ainisaki projet ya edu moko pona makambo etali mutuelle de santé awa na ville ya Kinshasa boye na conférence ya ba gouverneur kuna na Kolwezi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki pe sete pona makambo etali santé likambo wana ezali vraiment priorité kasi na ville ya Kinshasa toza déjà na longueur moko ya avance par rapport ya honorable Maotwene ndenge alekisaki déjà projet ya idiwana endimamaki na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa délégation ya honorable Maotwene après avoir kozwa pris balobaki boye na micro ya info lingala ndenge honorable Mao ala nominé dans diplôme pe trophée vi misala na ye wasali ezomona na déjà premièrement pour la Banakin, en particulier pour la Banagnon, ça c'est le Mao. Alors, on va porter et dit sur l'assurance de la santé, maladie, et la misala nzela, pour la yango, pour la ville de Kinshasa. Et c'est mon ami Chouezali, comme on a misala oyo, ou mon ami sur la bateau, Nendi Mami, et on va passer miso trophée oyo. Nous avons mérité. Nous avons dédié trophée oyo na bana nyonso ville de Kinshasa, en particulier bana nyonso à Selembao. Depuis azala élu député provincial ya Selembao honorable Maotwene azali ko exceller na ndenge ya kosakana te misala tango nyonso azala kana terrain bana commune ya Selembao bazali vraiment ko se retrouver prix oyo azwi ezali vraiment mérité pambate moto akoboya misala ya honorable Maotwene na commune ya Selembao azati
jeunes ya Union Congolaise Kinshasa iko na mokuse partition ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba ba organiser qui conférence scientifique week-end eleki epai wapi tomona ki ba intervention ya ndenge na ndenge Fabrice Ndombi azali kuna na konta info lingala de m'acquitter des devoirs républicains et militants, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et autorité morale de l'Union congolaise, pour son engagement constant et son implication personnelle dans la formation idéologique, politique et technique de nos cadres et militants à travers tout le pays. Ligue de jeunes ya Union Congolaise iko na mokuse ville ya Kinshasa ba organizaki mo bange na conférence scientifique week-end eleki na salle UNPS oyo ezwami na boulevard Triomphal na commune ya Kasavubu. Diversification de l'économie congolaise, ba défi pe ba opportunité pour un Congo émergent horizon 2030 nde ezalaki mama na likambu ya conférence scientifique oyo tomonaki ba participa ya ndenge na ndenge ba utaki bisika na bisika pona ko assister na conférence scientifique oyo Ligue de jeunes ya Iko Kinshasa et organisaki na bokambemi ya président na bango Steve Mpingwa nyonso ebandaki bongo na mot de circonstance oyo epesamaki na secrétaire exécutif provincial ya Iko Kinshasa le grand leader Bridge Engali Obama a remercié qui na occasion ba participant nyonso P numéro 1 ya parti professeur Daniel Mukoko Samba P secrétaire général Pris Mwabi pour la réussite de la conférence scientifique. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres du secrétariat permanent, aux secrétaires nationaux, aux structures spécialisées, aux exécutifs provinciaux, à nos vaillants cellulaires de base pour la mobilisation remarquable. Osimba peboye bake nyonso esalemaki na bokasi ya Ligue de jeunes Iko Kinshasa Iko parti cher ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba boinati na wana exposé ya ndenge na ndenge esalemaki tomonaki Dr Michel Mouvudi oyo azali expert na Banque mondiale ye alobelaki jeunesse entrepreneuriat et éducation moteur d'une économie diversifiée. Professeur Godin Poy, député national alobelaki état des lieux ya économie congolaise, force et faiblesse. Emmanuel Mfiri, conseiller ya vice-premier ministre et ministre ya économie, ye alobelaki agriculture, agro-industrielle et sécurité alimentaire. Le vieux de la transformation, Antoine Baluzolanga, oyo azali directeur na secrétariat général ya numérique, ye alobelaki numérique et innovation technologique, alobelaki croissance et catalyseur. Parmi les invités, tout le monde qui est présidente nationale, il y a Ligue de femmes Iko, Mama Florence Malolo. Tout le monde qui est fédéraux, Outaki, na province ya Congo central, Bayaki Belé pour participer à la conférence scientifique Oyo. En tout cas, ils ont la réussite moko total. Nassima intervenant, il y a ndenge président, il y a Ligue de jeunes, il y a Iko Ville, il y a Kinshasa, Steve Mpingwa, Azwaki Maloba. Pour nous remercier Bango. Moi, clôture et Pesamaki et pas y a secrétaire général, y a parti Chris Mwabi, Nyonso et les cas qui vraiment qui toko réussite moko total pour la conférence scientifique Oyo. En tout cas, bilingue ya Ikoville ya Kinshasa batelisike Bangonde bazali ya kotelema ba initiative ya boye esengeli ekoba mention spéciale na organisateur ya conférence scientifique Oyo surtout na secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa Bridge Engali Mfiri Obama Oyo a bengami les grands leaders en tout cas ikona ville ya Kinshasa bendele ezali kopepa. La couleur de la religion au Sénégal que centre évangélique parole éternelle la borne bandana bokambemi il y a révérend pasteur Kalika Senda bafongo laki mardi 17 juin convention na bango monene oyo babengi bongo joint la main de compassion. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. »
Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité, bien que la porte soit ouverte au devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte? Raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joindre la main des compassions. Qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la Parole Éternelle Bandaloua, extension de la bande. Alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpoukou de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, L'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Sendalumpungu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Communauté unie du réveil d'Abokambemi, archevêque supérieur Dodo Kamba, Bazak organisé deuxième édition. Il y a trompette du réveil au thème Nangozali pour une paix durable en RDC. Rendez-vous Ezaka lundi 30 juin kuna na esplanade ya palais du peuple. Fabrice Bundomo. Ngonge kokie tango ifwe ni batata ba mama yoka deuxième édition ya trompette du réveil yango ye kokie bo simba malamu communauté unie du réveil cure na mokuse en collaboration na ba église ya ville province ya Kinshasa bazako organiser mo bange na rassemblement de prière oyo babengi yango deuxième édition trompette du réveil banana nzambe ya année 2025 oyo ezali nde ya koyinda mabe potem na yango ezali pour une paix durable en République démocratique du Congo. Congolais, Congolaises, Nzambe asala yo obotama na Congo pamba te o po ozali na mission ngonga yango yo ekoki zwa date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na 8h biso nyonso tokutana na esplanade ya palais du peuple elongo na archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse cure Dodo Israël Kamba elongo na basali na Nzambe nyonso ya République démocratique du Congo. Motema mobimba na memeli yo yango yo Jove motema nanga sanduku makambo Jove motema nanga sanduku milelo ebele. Shalom dans vos demeures, oui c'est la femme Tama. C'est pour vous confirmer encore ces rendez-vous sacrés du 30 juin 2025 au Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur prophète Israël Dodo Kamba, où nous allons passer de forts moments dans la présence du Seigneur. Je t'invite, invite aussi l'autre, que Dieu vous bénisse. Moi la femme Tama, je serai là. Boya boya to bonde la elongo pona mboka pamba te kimyande ezali mama ya mabongi nyoso bosimba date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na ngonga ya 8h na esplanade ya palais du peuple boya to sangana pona deuxième édition ya trompette du réveil boya bana na Nzambe bozanga te na nzela ya losambo ndenkolo akosala nyoso. Nini, la prière change le cours de l'histoire. Soki to sambeli, lokola motomoko, nyoso ya mikakatano, ya mbindo, ya mbilinga, oyo eza kotungisa mboka, eko katana kaka na nzela ya losambo. Yoka malamu, archevêque supérieur, représentant légal ya confession religieuse cure na mokuse, Dodo Israël Kamba, na basali na Nzambe nyoso ya RDC, bakosangana, pona kobondela pona ekolo elongo na yo congolais nyonso boya mateya kafu ekozala ebongo adoration na louange pe ezali au rendez-vous. La société Bosimba Keville ya Kikwiti accident moko esalemaki weekend eleki libota moko ba wutaki enterrement na kozonga na bango ba moto esali accident bolanda ba reportage oyo Mijo Mabasi asaleli bino.
awa tozali na ville ya Kikwit na province ya Kwilu. Weekend ezalaki malamu te pona libota oyo ezalaki éprouvé pendant que basalaki cortège ya bamoto pona kotika ndeko na bango na cimetière esalamaki pe malamu. Kasi na bozongi na bango bino moko boyebi kaka ndenge nini bakumbi ya moto base comportaka. Na mbala moko accident esalami elenge mwasi moko akufi sur place pe misusu bazwaki ba blessure na ndenge ya mabe ndenge kaka bozali komona na bilili. Botala bino moko na likambo ya boye pasi bakisami lisusu na famille nyonso pona kozanga bokebi na ngambo ya bakumbi moto. Nzoka soki prudence ezalaki ba accident ya boye to ko éviter yango na pete. Kaka na ville ya Kikwiti accident mosusu ya somo esalemaki bebe moko azalaki na mama na ye likolo ya moto kasi kokama mwana a se retrouver na kati ya jante ya pneu ya moto bato oyo bazali na cœur sensible bo tala image oyo te. Bande kotango tozali komata moto esengeli bokebi ezala surtout ba mama oyo bamataka na bana ya mike. Awa tozali na ville ya Kikwiti na province ya Kwilu likambo ya kokamwa mwana ya bébé ba memaki ye na mama na ye likolo ya moto. Incroyable mais vrai, bébé a se retrouvé na jante ya pine na kati ya ba rayon na ndenge nini bato nyonso bakamwe. Na mobali ba wuti bindu siko chauffeur aza moto amene. Moi directeur ya bindu directeur makesi. Ya boye Kikwiti mobimba eloko ya kolobe monanaki te kasi mama moboti esi ya perdre bébé na ye to bengango imprudence to kindoki moko na moko attirer ba leçon. Bongo bauti kolanda ezalaki bongo ya Midio Mabasi to poursuivre édition na biso pona kotasa bino ndenge honorable Nerombungu arandaki ba hommage ya suka na moko ya ba combattant na ye papa Eugène Konde Pambu oyo akufaki mikolo eleki héritier mapindemi azalaki kuna na konta info lingala. Nasima ya bobimisi nzoto ya papa Eugène Konde Pambu na morgue ya hôpital général de référence ya Matete Corbillard ememaki yango elongo na honorable Nerombungu ti awa na site na ye ebengami na kombo ya Chundi Bioko na Mingadi kuna ezwami na territoire ya Kasangulu na province ya Congo Central wapi epai corps ezalaki exposé ba membre ya famille ya Mowei ya bureau ya mfumu abanga moyo baninga pe bayebani bazalaki sur place pona ko rendre ba hommage ya suka ya papa Eugène Konde Pambu oyo azalaki bongo combattant monene pene ya honorable Nerombungu na message apesaki na sima ya losambo esalemaki pe lokumu ya nzambe na ndenge mokano oyo esili kokokisama. Fumwa banga moyo atémoignaki nyonso ya malamu ya papa Eugène azalaki kosala na vie politique na ye. Pona honorable Nerombungu, papa Eugène azalaki combattant monene pona ye. Na sima ya kolanda ba témoignage ya bato pemo na bango, colonel Jean-Paul Polo Ngoma leki ya Mowei azwaki maloba na kombo ya famille pona ko remercier bato nyonso balandaki bango na matanga, particulièrement honorable Nerombungu pona organisation ya ba obsèques ya yaya na ye. Pe alobaki ete honorable Nerombungu azali homme politique ya solo. Pambate azali kosala ba œuvre sociale ya minene ezali pe kosunga population. Na sima ya oraison funèbre oyo etangamaki epai ya Denil Tatukila Nidol, coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba pe ya Fondation Nerombungu, vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa honorable Nerombungu a déposaki pe gerbe de fleurs likolo ya cercueil ya papa Eugène Konde. Elandisamaki na ba membre ya famille pe bana ya Mowei pona ko déposer ba gerbe de fleurs na bango na kolela pe na mawa nyonso. Na sima libondeli ya suka honorable Nerombungu azalaki wana nzoto ya Mowei ebimaki na site Chundi Bioko pe ekendaki mbala moko na cimetière ya Mingadi 1 wapi epai bokundami esalemaki na présence ya honorable Nerombungu bandeko bana 6 ya Mowei bosimba pe boyebake papa Eugène azalaki kovanda na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso, originaire ya village Kai Nkunga, secteur ya Mfubu na territoire ya Lukula na Congo Central.
akufaki bongo le 30 mai 2025 na nsima ya accident ya moto oyo asalaki. Atiki veuve na 9 enfants, 22 petits-fils pe 3 arrière-petits-fils. Molimo ya papa Eugène epe manakimia pe Nzambe ayamba yango na mboka na ye. En tout cas, il faut lingala journal ya peuple pour la peuple yango et comme na sur peuple na zaki na esengo makasi. Ya représenté les bino on se ko se place na bo pesa merci na Nathalie Kala Kapinda oyo azaki na édition na oyo pa yo pazaki assisté pa ya Midzo Mabasio na sima ya caméra pe montage sima mama ke pa ya Fabrice Lundombi journal ya peuple pour la peuple zaka supervisé pa ya Héritier Mapine Bandeko. Boti kala malam, au revoir.